Salut, 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 salut la famille, salut, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me portais à merveille par la grâce de Dieu. Merci beaucoup de m'abonner à Miss Elongation. Merci na Bailonga Lover, Bailonga Love, Bailonga Chou, Bailongation. Merci na confiance Bopé Sabiso. Merci na Lulenge Bosabona na kate chaîne na biso. S'occuper ba o na Bosabonate, mbala liboso bokuta na vidéo na biso. Vraiment na bolingo ya Nzambe bo hésiter te ya ko s'abonner na kati ya chaîne na biso Miss Elongation. Et que ça la biso kaka kitoko makasi tika ete nzamba lola aibana kupambola aibana ko sala biso bola mupo et ça la biso kaka kitoko. Voilà bande konanga na numéro na biso ya faisons la part des choses toye ko partager na biso elongo le problème ya Frank na biso oyo a imité papa na biso Patrice Ngoyi Musoko. Voilà bande ko faisons la part des choses bande konanga ndeko na biso na lundi à lobby asalaki vidéo na intention ya mabete bandeko, asalaki vidéo pour insulter frère Patrice te, asalaki vidéo pour atuka frère Patrice te, mais asalaki vidéo na ye normal pour aza fan ya frère Patrice. Frère Patrice aza adorateur na ye préféré, alingaka banzembo ya frère Patrice, na ndaku na bango famille na ye, ba yaya na ye, mama na ye, papa na ye, ba lingaka banzembo ya frère Patrice. Donc bango na tongo elamukeli na bango na tongo ezalaka banzembo ya frère Patrice ndeti babiso elamukeli na biso na tongo ezalaka prière ya papa na biso Charles Bameko na église ya la bonne semence Bostra Besengande. Alors ndeko na biso pe ya mobali elamukeli na ye ya tongo ezalaka banzembo ya frère Patrice. Un bon matin, grand frère nae azaki kobeta. Voilà bandeko, un bon matin, grand frère nae azaki kobeta banzembo ya frère Patrice. Ye esengo ekotelaki ye koyoka nzembo ya actrice na ye nzembo o ye alingaka o memaka ye na présence ya Nzambe ezobeta atelemaki azaki kobina ndenga bozomo na ye azobina faso azaki kobinelela bandeko ne babi o yo penza ozwa frère Patrice na mutu na yo boule na bineleli na elateleli frère Patrice penza. Alors esalaki bien alobi tika na sala vidéo nazobina frère Patrice nazobina nzembo frère Patrice nazobina lokwa frère Patrice po esala ye kaka bien ndeko na biso alobi asaki yango na intention ya mabete bandeko. Asalaki yango na intention ya mabete po atuka frère Patrice non asalaki yango po nakaka kosala po aza artiste un diplômé d'état manque à faire na kati ya mboka condition de vie médiocre social pourri asalaki yango kaka po na kosala et non po na kotuka communauté chrétienne et non po na kotuka batu mais après kosala vidéo eboteli ye problème et memisi ye kolo batu bakomi kolakela ye mabe batu bakomi kofinga ye batu bazoloba na ye okomona okolakela mabe ozofinga mutu aza na défaut mutu bande ko congolais soki za na batu okute sengeli basenga ba pardon to chikali komona ba pardon na bango te eza na ba pasteur mukuna vidéo na ena chibo asenga pardon place ni na communauté chrétienne vidéo ya prophète Denis Lesi asenga pardon place ni vidéo ya Deborah mobile ya Deborah Lukalo esika nini asengi pardon eza na batu o okute sengeli basali mabe basali baleze ba chrétien baye na ba dignité na bango na réseaux sociaux batikali koleka non toyoki pardon Cédric te mais moi na oyo asali vidéo na tension ya mabete pourquoi bolingi bombo memisa ekolo pona nini bolingi bomemisa mwana batu o kolo c'est normal na déontologie journalistique batu na question idole na yo eza nani. Oui mwana o idole na eza frère Patrice mwana o idole na ye eza frère Patrice alobi bien frère Patrice aza adorateur nanga na linga banzembo na ye na linga ye na ndako na soto yoka banzembo na ye idole ya mwana o eza frère Patrice c'est normal il faut imiter na nyoso parce que aza idole na ye suko elbila kelmabe obo la kila mwana bat mabe na problème ni po abomeli bino nani po asali nini po batu okutu basali ya mabe makasi okutu ba dignité ya kotelema na ba cher côté ya batu basengi ba pardon te bolakeli bango mabete suko mwana bolingo memisa nkolo na problème ni
bato bazo finga ka bandikape butu moi bolakeli bango mabete bato bazo finga ka ba sexe ba mama bato ba sexe ba papa bato bazo finga ka ba parents ya bato o pe biso nyonso tu toyebi ba identité na bango ke tel oyo afingaka bato tel oyo afingaka bato tel oyo afingaka bato bolakeli bango mabete au contraire kutu bo encourageaka bango ntango bafingaka bato bo encourageaka bango bobetela bango maboko ntango bafingaka bato et puis bafingaka bato baza ba innocente o basali bango biloko te me bandeko na nga en tout cas na motema moko na bolingo ya tata nzambe boyamba pardon ya mwana o botika kolakela ye mabe na ba commentaire botika kofinga mwana bato kolakela mwana bato mabe na ba commentaire aza mwana c'est un diplômé d'état avenir na ye eza mulai nani oyeba so oyo msupa diembeli na ye frère Patrice na système ya diembelage adiembeli na ye frère Patrice po epesa makambo me botika kolakela ye mabe po azwi pe aimite penza frère Patrice bien asali yango penza kitoko c'est à féliciter mais pourquoi bolakela ye mabe pourquoi mais na cadre ya humanisme mutu aza na bomoto amoni kete likambo na sali eza mabe na leze bato na beti bato mabaku bato bazofinga nga bato basepe na video te tika na zonga na similie l'humilité précède la gloire tika na zonga na sa nini na senga pardon asengi pardon boyamba pardon na ye alobi bo memange pa frère Patrice na saki on ndenga mabete bo memange pa frère Patrice na senga frère Patrice pardon aza papa na ngai banzembo na edifiaka nga banzembo na fortifiaka ngai bo memange pa frère Patrice na senga pardon oui bo memange pa frère Patrice na senga pardon bo memange sifi bo memange aza mta Lubumbashi soki Kigali soki Lubumbashi bozwa ebo mema pa frère Patrice azwa bénédiction ya frère Patrice parce que aye kosenga asalaki vidéo na motema mabete aye pe kosenga pardon na motema mabete ça veut dire mwana aza vrai kotala mwana oyo jeune garçon aza vrai kati na ye aza vrai asali yango na motema mabete alors botika kofinga ye botika kolakela mwana bato mabe ye bandeko na nga. Merci mingi na frère Alendele nami na kombo ya héritier Mapendo Kiza naza diplômé na décrocha diplôme na nga na 2019 na pédagogie nga naza mwana ya mibale na famille ya papa Kiza na mama Ngalula nabotami na Mbujima ime na koleli mingi na Kalemi pe na tangelika na Kalemi bon ngai na ko bomba adresse na ngate adresse na ngai eza nazovanda na province ya Tanganyika précisément na ville ya Kalemi de place nga naza de place nazwami pour le moment ko imiter fait Patrice idona bimaki na tongo tuzangi na tongo na lamuki na bimili banda na poti na kati noki yana ngazo beta nzembo wana faire Patrice po biso to beta ngo chaque tongo eza la va kolala eza na tongo nde banzembo penza biso to beta kepa na biso mingi tangu yana ngazo beta nzembo wana na chambrette na inga pe noki nzembo wana donc ndre molimo musantu mo bekiteli ngamba mo na ndiko bina nazolandisa ba geste ya papa ndenga salaka sikawa ba ndeko nanga bazaki pembeni babike yo penza okukana na au ndre mwana nae na mutu ronde penza yo kukana nae penza ndio bike te tikana salela papa video kwa za papa na ngana ngake mingi aza pasteur bazemu ne pena ngakango mingi ndango na salaki video ana nde place pe idea ko sala video na place bandaki. So merci frère aller pour la question posée nga merci lisusu. Bon kubandana mukula liboso na matsaki video na nga na TikTok. Eza kozwa ba j'aime ba commentaire za ko ya ndeza ba commentaire ya ko kukanga motema mingi penza. Pana moni video penza na sala ngona motema moko na esengo na nga nyonso. Mina moni ba video na nga wana ba changeango kutoka commentaire comme kotina na commentaire mabe ona kozala modi neni na koseka papa neni na koseka pasteur mtu nzambe ngambo na tikala ke tono biki neni video na nga na sala kango na taswa boito to komo kanisa na ngabo noke tete kana tika ngona no musuza batu po ezana ne bandeli ayo kota susu ba musubo na kutika ba commentaire mabe ya kofinga ngai ya kuloba mususu kena kufa wazola pelanga mabe lwaki peza ba moyi bele penzo sa nga pasi mingi na motema ndena mona kite video ndenge sale boye choquer bato tiaka na bimisango na compte na nga na TikTok na bimisaki video na TikTok na bimisi yango pe na efasa yango na compte na nga TikTok
sikawa joka kozaki bato mosusu bazaki déjà basi batelecharge yango bacapture yango na écran nde akomisika kopublie yango na mafinga ebele nde ntango namoni baingire eleki ebele namoni te ndenge soki bato te kasi nasala video na koseskize deva bato balimbisa ngai po eloko nga nakoki kozala namoni yango bie bato bakimona yango mabe tika nasenga kaka bolimbisi ntango nasalaki video wana ya kosenga bato bolimbisi nde nazwi susu video nazongisa yango lisusu na compte na nga mpona kosenga bato bolimbisi nde yango tolo bakobanda na matisa video wana nakomaki mal à l'aise mokalo liboso moko na mibale nazangi kutu na peti ya kolia nazovanda place moko nazomituna ndenge nini video na ngai nasala yango na bolingo nyonso na motema na ngai nyonso eza pembe ke nasalaki video wana mpona koinsulte papa te to mpona kofinga ye te mpona aza papa ya bana mikolo kutu koleka ngai baokutu batangi koleka na ngai makasi wana kofinga na kozwa yango wapi nde bongo bato babalusaki video na ngai mabe me nzambe akosunga kaka mikolo ya nsima boye bakomi bamosusu bazobaki olimbisa biso toyebaki te soki ezalaki intention na yo wana te me limbisa biso oza mwana na biso kaka boyeboye nde bongo sufa ale ngi na ponai kaka papa Patrice eza mpo aza adorateur na ngai préféré eza mpo nalingaka ye nalingaka ye mingi nalingaka banzembo na ye epesaka ngai baconseil epesaka ngai motema epesaka ngai courage mpenza ndango na imita ye mpo aza adorateur na ngai préféré nalingaki kobanda bomwana malgré kozanga batelefone ntango tozala no bana kozanga banzembo na ye toza kokela ngo kaka na bandako me aza mpenza adorateur na ngai préféré mpenza nalinga ye mpenza mingi nde yango napona ye kaka ye susu ngai nazo moto akosalisa ngai mpenza na moto akosoutenir ngai na kosepela mpenza mingi bato ya mitema malamu batika ngai te mpenza basoutenir ngai basalisa ngai tala na ngai kende liboso elala boye pamba te nde boye mpenza bato ya mitema malamu nazosenga na bakongole na biso bo bazolanda biso place nyonso basalisa ngai mpenza soki nazo motu ya kosoutenir ngai kotya ngai mpenza liboko na kosepela mingi mpenza na vie na ngai kozala lokola chance moko boya malamu merci mingi frère ale mpona question na oyo ya misato ngai na continue na école te mpona manque ya moyen ya baboti ndango nasuki na ngai kaka na diplôme navandi boye na sedebriaka kaka pembeni bamisala maboko mike mike nde na sedebriaka eloko etina ngai naza kokendisa classe eza manque ya moyen ya baboti nde na telemi nanu mokolo nzambe akosunga ngai mpe nzambe akosunga ngai kaka na kokendisa kaka na classe merci beaucoup te naza nango to rese kuta ngai ekozala ebele mpenza nakobanda ta lelo ti lobi difficulté mpenza naza nango nde wana kokendisa cole kozwa moto akosoutenir ngai mpenza na tala nango elala te kende liboso wana mpenza na kosepela mingi kozala bien mpenza merci mingi frère ale kopose nga lisusu question bon eloko na kosepela nango eza soki nazwi moto akosoutenir nga mpo nazwi motu ya kosalisa nga mpenza motema malamu nayebi yake bato ya motema malamu bazali bakosalisa ngai basalisa ngai batika ngai tinga naza mwana na bango oyo eza mboka na biso tosalela mboka na biso moto ya motema malamu mpenza atika ngai te basalisa ngai mpenza nde wana nazosenga merci mingi ngai ekozala kosenga bolimbisi na bakongole nyonso naza liboso na bino naza mwana na bino botika ngai te bofinga ngai te bolobela ngai mabe te bolakela ngai mabe te naza mwana na bino bolimbisa ngai soki nasalaki video wana ezalaki na intention bato mingi bazwi yango te nasalaki video wana ezalaka mpona koimite papa me ezalaki mpona koseka ye te nde bongo na kosenga bolimbisi na bakongole nyonso nasengi bolimbisi naza liboso na bino bolimbisa ngai naza mwana na bino ya kongo bolapela ngai mabe te bolakela ngai mabe te naza mwana na bino botika ngai te bolimbisa ngai mpenza wana nde liloba na ngai oyo nakosuki na yango mpona lelo nakosenga bolimbisi mpenza surtout bolimbisi nde nazosenga mpe place papa aza alimbisa ngai papa Patrice place aza alimbisa ngai famille mobimba elimbisa ngai me mpo na ngai nakosenga na bato ya motema malamu batika ngai te soki moye eza bakomisa ngai ata place papa aza po pour le moment souye na ngai eza komona papa ata namona ye te namonake kaka na bavideo me namona ye mpenza boye namona ye asambelela ngai mpo tanda na ngai kende liboso elala nsima te malgré bato mingi bazolobela ngai makambo mabe me ngai nakosenga kaka bolimbisi na bango nyonso bato nyonso balimbisa ngai papa limbisa ngai loboko na kosambela mpenza nzambe asalisa ngai tala na ngai kende liboso elala te mpe na kosepela mingi nazwa moto akoki kokomisa ngai te place papa aza nasenga ngai moko bolimbisi na monoko na ngai nayebisa alimbisa nga
ndenge nasalaki mabe alimbisa ngai po aza papa naza sirki akolimbisa ngai po papa atikaka mwana na ye te nde bongo soki nazomuta kosunga ngai na kosepela mpenza nakoma liboso ya papa ye moko asambelela ngai atiela ngai loboko ye moko nde boye mpe soki nazomuta kosoutenir ngai mpo na vie malgré tozovivre vie moko ya pasi soki nazomuta kosoutenir ngai mpenza ekozala bien asalisa nga natanga nakendisa tala na ngai liboso ekozala mpenza bien mingi mpo na vie na nga nde nazosenga na bandeko na biso bakongole bato ya motema malamu nayebi yake bato ya motema malamu bazali bakosalisa ngai basalisa ngai batika ngai tinga naza mwana na bango po eza mboka na biso tosalela mboka na biso bato ya motema malamu mpenza atika ngai te basalisa ngai mpenza nde wana nazosenga merci mingi batika ngai te bofinga ngai te bolobela ngai mabe te bolakela ngai mabe te naza mwana na bino bolimbisa ngai soki nasalaki video wana ezalaki na intention bato mingi bazwi yango te nasalaki video wana ezalaka mpona koimite papa me ezalaki mpona koseka ye te nde bongo na kosenga bolimbisi na bakongole nyonso nasengi bolimbisi naza liboso na bino bolimbisa ngai naza mwana na bino ya kongo bolapela ngai mabe te bolakela ngai mabe te naza mwana na bino botika ngai te bolimbisa ngai mpenza wana nde liloba na ngai oyo nakosukila nango mpona lelo nakosenga bolimbisi mpenza surtout bolimbisi nde nazosenga pe place papa aza alimbisa ngai papa Patrice place aza alimbisa ngai famille mobimba elimbisa ngai me mpo na ngai nakosenga na bato ya motema malamu batika ngai te soki moye eza bakomisa ngai ata place papa aza po pour le moment soye na ngai eza komona papa ata namona ye te namonake kaka na bavideo me namona ye mpenza boye namona ye asambelela ngai mpo tala na ngai kende liboso elala nsima te malgré bato mingi bazolobela ngai makambo mabe me ngai nakosenga kaka bolimbisi na bango nyonso bato nyonso balimbisa ngai papa alimbisa ngai place nyonso moto akopiblie video nazonaka bakommentaire ya mabe ozosanga na motema me soki ngai nasalaki video mpona koseka frère Patrice te wana aza paster aza adorateur na biso na mboka ya Congo toyebi ye très bien nakoki koseka ye te mpe nakoki kofinga ye te soki nasalaki video wana nasali kaka mpona kosala mpona koimite ye me nasali mpona koseka ye te nde bongo nakosenga no nyonso amoni video wana esali mabe na motema alimbisa nga ngai naza artiste bolimbisa nga bokomante mabe te na video wana bocomprendre biso toza baartiste nde mosala biso baartiste kaka boye nakosenga bolimbisi na bino nyonso mpe place ye moko aza soki amoni video nakosenga na ye moko bolimbisi me video nasalaki mpona koseka ye te merci mingi. Faisons la part des choses, bandeko. Faisons la part des choses. Ndeko na biso héritier asengi bolimbisi. Bolimbisa mwana oyo. Kotala ka ilongi na ye. Azomona naza mwana moko ya mabete. Azomona naza mwana moko ya mbilinga te. Aza chrétien. Et puis aza mwana moko aza bien éduqué. Aza bien instruit. Bolimbisa mwana oyo. Po ya mineno oyo ba pasteur, ba prophète, ba révérend, ba apôtre, ba évangéliste, boyeli biso na média, to moni esika bosengi pardon te. To moni esika bosengi pardon te ba pasteur ba boma batu, ba pasteur bazo coucher na bana bango, ba pasteur bazo coucher na bana misala na bango, ba pasteur bazo sala adultère na bandaka mabala, ba pasteur bazo bimana ba ser ba kontaka mabonja, ba pasteur bazo bimana na ba protocole, ba évangéliste bazo sala ba sexe tapé, bazo sala ya mbindo ya Sodome Gomorre. O ba yembi ba pasteur boyeli biso na média, to moni esika bosengi ba pardon te. Mais mwana o pardon na ye aza sincère. Asala ki yango na motema mabete po atuka Frère Patrice. Frère Patrice, aza idole na ye, selon déontologie journalistique. Idole na ye, eza Frère Patrice, c'est normal. Tango idole na ye, eza Frère Patrice, kasi ako imite Frère Patrice, na nyonso, non? Na nyonso. Me bino bato etuki bino, banzo ya we rason, bolimbisa, atuki paakulutu na bino te. Asali video po atuka paakulutu te o, asalaki video po paakulutu aza idole na ye, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Bolimbisa ye, po ani bolakela ye mabe. Uzolakela ye mabe, via mwana batu vi na ye, carrière na ye, alobi aza artiste. Carrière na ye artistique, eza no mulai. Bino bozolakela ye mabe, ne loko ye asali video pona idole na ye, adorateur na ye oya lingaka. Mais c'est normal. Bandeko, boyamba pardon na ye, tout ça la part des choses. To sala ka part des choses. Asali video na ndenga mabete, to zwango na ndenga mabete na intention ya mabete,
to limbisa ye. Ba chrétien bo limbisa ye. Papa Patrice bisiko ozali na ebike oza papa moko zaka kimia, oza papa boboto, oza papa moko malamu, oza papa moko exceptionnel, meilleur papa du monde. Papa Patrice Ngoy Musoko, limbisa mwana yo, limbisa koko na yo, limbisa mwana yo, limbisa asali na ndenga mabete. Msusu pe na ndenge soto ke na ndenga ya 12, peut-être pas ninga diembela na eka frère Patrice pe pesa makambo. Au monde epesele makambo, malgré epesele makambo na bilakeli mabe, epesele makambo na mafinga na ba commentaire. Mais asala ki on kapot diembela na frère Patrice. Mais à reconnaître ma bene e ko senga pardon. Faisons la part des choses. To limbisa mwana bino. To limbisa mwana biso, to limbisa ndeko na biso congolais, to limbisa makila na biso congolais. To limbisa e asali mabe à reconnaître ma bene e ko senga pardon. To limbisa e banjoy bokane na mwa batu na njelate. Banjoy ya Lubumbashi, banjoy ya Tanganyika, banjoy soki ya Kigali, soki ki place nini yango azalaka kingakati. Bokane na mwana batu na njelate soka zoleka na e, bobeta e, bakulu na ya maison bokane la ete pardon. Ba shege, ba maître ya maison mère. Ba maître ya maison mère, bakulu na ya maison mère, bokane bobeta mwana batu na njelate pardon. Asengi pardon, boyamba pardon na e, po asala lisumu te, abamba mwano mabanga. Lokwa biso nsitwana mokila masumu, botika e, et puis na muto à reconnaître ma be na e, bolimbisa e, parce que le pardon à moi na o eza pardon moko sincère, wuti pe na kacha motema ne. Alors soki bino, bosali mwano mabe, kanda ya Nzambe, ezali ko na bino, ba pasteur, ba yembi, kanda ya Nzambe ezali ko na bino, parce que bino, bozana ba kati ya se o bosalaka, o pe eza exposé na media, to moni esika bosengi ba pardon te. To moni esika bosengi pardon te. Alors boti ko memisa mwana batu kolo. Asali mabe, alobi pasa ki on intention ya mabe te, mais on asengi pardon. To yamba pardon na yende tinga na mona nga mabe mwa salite. Mwana héritier, ngai mise elongation, na mona nga mabe osalite. Oyo osali ka rôle na yo ya ko imiter actrice na yo lingaka. Ya ko imiter acteur na yo pardon. Héritier mabe osali nga mise elongation na mona nga ngote. Oyo osali o imiter ka adorateur na yo oyo lingaka. Artiste na oyo lingaka nde yo imite ye mabeni yo sali. Mais loko batu ba comprendre makambu malamu te, batu musu bazala na manque ya raisonnement na bango ya na retard. Loko ba comprendre makambu na retard. Ba memeli on na bande na bango. Comme yo za mwana moko za bien éduqué, bien instruit, mwana moko ba parents ba rata éducation te. Na place yo pe o revendiquer, o reconnaître mabe na yo, o ye ko similier. Kaka Bible wana frère Patrice ate yaka elobi, l'humilité précède la gloire. Tango yo ko similier. Kaka Bible wana frère Patrice ate yaka elobi, le pardon c'est une puissance qui libère. Tango yo similier. Oye ko senga pardon, c'est-à-dire o se libérer. Alors, soki batu ba continuer ka ko finga yo. Soki batu banjo ya maison mère batelemi, soki ba maître ya maison mère batelemi po basolo mabe, alors mikumba wana mikumba wana kene siko na ngamu na bango, parce que na Nzambe na lola na mokili mobimba ba monike osala ki video na ndenga mabete pona ko ni frère Patrice te pona ko seka ete pona ko tuka ete osala ki ngo parce que aza idole na yo, et puis c'est tout bandeko, et puis c'est tout. Batomite ya mana mbo ede mwana oyo akoma esika frère Patrice azali azwa bénédiction ya frère Patrice et ça la ka bien bon siko frère Patrice yo za artiste siko ba descendant na banani kasi babano yo ti kasi babana onde ba descendant na pourquoi maman Biliabela so sala école de danse pour ni po lobi so maman Biliabela zate école de danse tikali ba descendant ya maman Biliabela nani bana wana maman Biliabela formé no mais frère Patrice muto ko formé yeyo te papa. Frère Patrice, papa Patrice, muto ko formé yeyo po aza idole na yo, azo imite o na nyonso na voix na robina ne lateli nyonso tu a imite yo, muto ko formé yeyo po lobi ata frère Patrice ate total la frère Patrice pas mwana mabezapi ou allons-nous bandeko total ata frère Patrice pas mwana mabezate bandeko nanga vraiment la ndenga mabete bandeko to yamba pardon ya mwana oyo to limbisa ye bandeko boko misaye bato baza na adresse to référence ya frère Patrice boko misaye sika frère Patrice azali akuta na frère Patrice alimbisa ye asagenouiller pas frère Patrice asinga frère Patrice pardon alimbisa ye azwa pe bénédiction ya frère Patrice, parce que frère Patrice aza mosali ya Nzambe azo mérité ba respect na ye
alors loko le tuki batu bo comme c'est pas Frère Patrice amona na Frère Patrice asenga Frère Patrice pardon asenga lingomba famille bana mwasi baleki ya Frère Patrice ya ba Noël ngama makanda asenga bango nyonso pardon pour esala kaka bien a continuer chemin na ye pe ya ki artiste na ye na ndenga malamu. Voilà bandeko langa nangi bino mingi oyezaki partage na biso ya faisons la part des choses na branche na kati ya Miss Elongation branche na biso ebotami na titre nango na sujet nango faisons la part des choses. En tout cas na kati ya faisons la part des choses tozalaka ni pour ni contre tozalaka au milieu du village. Merci beaucoup na abonné à Miss Elongation longa lover longa chou o bo s'abonner na kati ya Miss Elongation. Merci beaucoup na confiance bo pesa biso ba o pena bo s'abonner te bo s'abonner massivement et ça la biso ka kitoko makasi tokutani mbala ya sima. Bisous, bye.